ba diaspora congolais o bino bato bozana poto na zo regretter na ba comportement na bino. Est-ce que bino vraiment ba vrai ba combattant mutu lokola bokechu azozwa drapeau ya mboka na biso azo pasola siko tina nini o bino bombenga ba combattant bozala ka wapi soki nga baronde na zabo mukusata na zabo place bino bozawana na ko tolérer ba buso ba imbécile wana zo salate imbécile wana lingala kisa biso nini aye le côté bolole qui sengiye akola kisa biso nini azozo drapeau ya mboka oyo bato ebele na mita oyo Congo ekomi par-ci par-là bazo komisa Congo na président na biso oyo tozwi likolo oyo ozozo drapeau ya Congo ozo pasola merci merci tokoyebisa roi belge oyo eza mboka na biso tellement ye tie bato lokola babokecu bakuluna na Belgique basalaka buzoba bapasolaka drapeau na biso ya mboka merci tokokutana kaka na Congo bokecu tellement pasoli drapeau c'est-à-dire oza sous congolais te vandaka kuna libela ndengo mikomisi déjà exilé politique Félix aza na posa ba exilé politique te po yo oza politicien te est-ce que yo oza politicien politicien za lokola yo te oza zoba bolole kisengi yo okosana ba combattre IDPS yo. Est-ce que vous avez combattu l'IDPS? Biso to vana na mboko na Kabila beti biso ba crimogène, Kabila bomi biso, mais to sala tout to katisa Kabila mandefu. Mais yo, ya biso loko ni yo sala Kabila yo. O sala Kabila nini na mboka oyo. O telemi le lobi vérité des urnes. Est-ce que yo vota? La kisaka de l'électeur la yo. O vota te o sa bolole o sa soba. Tala yo. Turoyo ngana yo olobaka babuso bebelenga na kipaka yote mais tellement continue point ya mokonzi ya mboka muto aza na souci ya peuple congolais lelo tozo tango fele grâce na ye mubuto vanda na mboko esi biso tango fele osi biso makelele ezala mbala suka toyebisi yo omoni yo merci tokokuta na kaka na bamboka oyo Congo na biso bichou kala mingi te zelo merci ndengo lobi ko komi na yo marocain merci ezana problème te toko banga yo te wa eloko te biso nde makambu Congo na biso eko changer à 100%. Toza na président oya